Oui, que mobile abomi est pas embêté. Est-ce que tu peux d'abord cause il y a les cambos mobile abomi les. Ça allait juste toko ba les camonines au papa abomeli moi sinaye parce que bino bozala qui présent wana na buto. Ça avait commencé parce que c'était seulement une petite discussion, c'est terminé. Allez, maman est assise à la place. Oh moi na pasteur, alors bande comme moi na pasteur yé. Oh abomi maman. Maman est assise à jouer le jeu au téléphone. Allez, il a demandé, il a dit, papa tu prends quoi à la maison? Oh non c'est rien. Allez, directement il a tourné, il est venu. Elle a mis maman le couteau au ventre et ici. C'est à quelle heure là? 22h encore dessus. 22h00. 23h00. Le nom de papa c'est qui? Bishop. Bishop Mangwangasa. Mangwangasa, de quelle église là? Armée de Victoire. Armée de Victoire de Coutinho Fernand. Oui, à Longwa déjà. À Longwa déjà. À Longwa déjà. Et alors maman, le nom de maman c'est qui? Nadine Loussang. Nadine Loussang. D'accord, merci beaucoup, je peux rentrer. Koubou Kanate, Sabouni na Radi TV. Radi TV, théâtre à sol, ma film à sol, ma gag à sol, ma émission à sol, Radi TV. Ma amoisa. C'est Manuel. Oui. A fleur d'âge baboma ye likamba wele likambo eloko te po ya kopekisa bitumba ya mama na papa bakati eza pasi vraiment Yaka. Je suis là, maman, je suis là. Mbote maman journaliste. Ah maman likamba mawa, likamba somo. Pasteur Mangwanga Salomo Sali Nzambe monene wa nyingiseke pa Coutinho na erwana. Metozo kamwa bano yo zubana mukie. Oboko libana wana lelo bakomi batu vraiment atali kamwa ndenge nini yo mosala Nzambe faut que no boma batu. Abomi mwana ya mwasi na ya liboso wa yaka na ya bomi sur place. Akati mwasi michoponyo so libanda mususu na mukongo do asasi bango pe ande ko sasa. Do eza somo mama so moni somo etant que mosala Nzambe quel que soit likamba ngo penzo ko kozana maîtrise te. Ah, ya to yebite asali yango na butu to sutuki kana tongo nde to kima bambangu ke mangwanga sabomi kuna somo na mateba. Donc somo to sutuki kana tongo atako swana tabana ba mankaki ata mwasa mankaki etaki mosala ya Nzambe foza na motema monene. Okoko sali kambwana te bana oyo bokoli muke. O sasa bango pe lokola banyama na batwa ezalaka te. Ezalaka te mama. Mosala Nzambe monene to yebaka mangwangasa seke bande ko sa. Babengana ka epa Coutinho mwasi o mama ya bana wana zana yende alingaka mangwangasa zaka na mwasi na ya bana chouchou. Nde akoma ko bima na mwasi wana o bazana elelo mama ya bana wana nde mwasi na ya bambaka mutute batu nyonso bayebi bazake pa Coutinho. Nda bambaka mutute nani ya parti Coutinho alongola ka ya ko sa l'église na ye. Mais tala sort le seka mane ko sala ko sambela Nzambe na bosolo te. Mais na tango wana toyebaka kasavubu mangonga sa nyingisaka makasi na kasavubu. Ah, maman.
Maman ezaka pasi tozo conseil basala nzambe il faut que luka nzambe na bosolo. Il faut que salela nzambe na bosolo. Pour ceux qui pensent zaki mo salio asali ya nzambe na bosolo alinga kozana maîtrise quel que soit problème. Siko barote ya biso nini. Bote ya bandimi nini na acte ya sali ba pasteur eza kitoko te mama. Ba o batikali ba ba ko banga nzambe. Po merci maman. Mbote maman. Oui, tout le monde est là à tout mateba awa to kimi kutumbangu la polisi ko landa batu papa pasteur manganga sabomi moi si na ye na mwana mekano ko melo ni l'équipe da na tongo. Maman likambo pasi basali ya nzambe vraiment tozo kamwa ba comportement boye maman tolali boye bayo yebisa biso bayo benga biso na tongo mateba pasteur abomi mwana mwasi na mwasi ni bachubi bango bambeli nga na wuti na lieu de crime maman okokoka te maman abomi oya mwasi ya liboso akati ya wa motema sur place mwasi michopo ebimi libanda ndeko mwasi mususu akati ye boye na mwana mususu mwasi akati na mukongo na oya yemoko ya suka akati ven na lokolo mama to yebite likambo nini ata boswani ata likambo ezali boye bana ko bongisa olie bozwa ba décision tala bambeli nde kwei kuna makila somo ko bananda minuit abomaki bango mutuka kutememi bango eza mutuka ndembi po ambulance ezalaki te po na kosala bango secours. Ezaki na veni mateba na wenze oyo ya wenze kota église a pasteur dayo e na wenze o vista mateba somo papa ndenge batu bazolo bakaka na butu wana basalaki mwa discussion esi nango babosani nzoka nde ye abosana kite vu que abalaki déjà na idée wana ya kosala bango mabe nda yaki ko attaquer bango mawa mama mawa mwana mwasi mwasi na ye apa kobota na ye azana bana mibala ya na baona libala abomi mwana liboso ya mwasi yende bake na ye na morgue ya kankokolo po ya kufa ki depuis na ndako mais mwasi ya pasteur ango mama Nadine azana nu azope mama mukie azana kazop na o wana mtusu deyo na mwana bonga suka nde na mona ki la police ezwaki po na ye ko sala ye interview a beta nini elekaki po na ye ko matina baliwa bongo mama banini na makabo ezoleka na bokomona osilisa liwa ya jeune fille azaki na elenge vraiment azaki na ba mission na ye otabomi motamosika te papa na bango mosali ya nzambe par please o babi papa ngazu bango bo mwana ti bakolo bokoloba nini na koloba na boye na nyonso na vie eloko eleki kosolola ezate bano yo yebi bango oboti bango ti obokoli bango depuis bo mwana ti nde bakomi bo lelo yo koboma bango ata likambo eleka ki mama ekoke kozwa ba décision bongo te conseil na koloba na ba jeune fille pe ba yebaka pe koloba na baboti ba basala de sorte que ba beti sa rappel baboti mabakute poto koma na bakabo ete ya yebeki peut-être ngaka poignarder bango kaka esuka boy mais ayebaki te ke liwe linga ekolanda nzambe kaka ayamba molimo na ye bao batikali nzamba sala bango ngolu babika pe mais papa ona fo ba mema na ba mikondi ba kende na ye vraiment pour azwa éducation azwa rééducation ndenge kaka toyoki maintenant nous l'été déclaré capable était vu que nous ba déclarer était mutu akoki koloba ngote que aza mutu malamu te yango ndi likambo pasi ye moko pe asisi ko boma bato afongoli lopango bato bakota avande ki kaka wana teni alata ki ezaki rouge culotte rouge na varese rouge likambo pasi mama biso tozangi kimia vike tokoli na bango to yoyo kasango nde tokimi mbangu tokendo tala ezaki pasi na sepeli mbote mama journaliste. Oui, tokuti bino awa na lia crime tomoni pasteur bangwangasa abomi penza mwasi na ye mwana mwasi na ye abomi ndeko mwasi na ye donc katikati na bango likambo eliki awa okimi na police po tokota koto po expliquer na toto mama wana nde nayebi te soki bawelelaki nini soki basalaki nini mais soki ezalaki likambo ke baswani
enga suka ka bango na bango ekoma tina niveau bakoma koboma akoma koboma okoma kosaba crime ya makasi esali biso passe mais ye pasteur yango azalaki pa kutinoti balobi kutuna bengana po mutu na ye kosalaka lisusu bien te akoma liboma kolobaloba nzela kote ya nzela la bakilote mais soki famille na ye moyebaki ke mutu na ye esalaka te baninga bamema ye na hôpital ke baki kotika ye avanda place moko na bato ake kosaba crime ya makasi boye. En tout cas, n'importe où, on est salamé qui n'a boutou, mais biso te okuta kaka na tongo ke crime ya makasi salami déjà. Oui, maman, moi si na kufi, bazala monge, to no pikapo bien si lichoko dini, moi na kati kiteli bele ko expliquer bien. Balobi mwana kati mwana kata liba alingaki ko sase bango nyonso to aboma. Eloko abikisa kaka mama bokilo na ye. Mama bokilo na ende mtabikisa ki akati mwasi michopo libanda akati libele abo asali na crime moko ya makasi on akoki ko expliquer ngo te crime eleki makasi. Mama nebite bon la police hier ceux qui avaient que kuluna basi mwasi na mobile bazobunda wana nde bon bazwi makasi mais ceux qui ba kozoki kelika moko ya mabe ba ka no kiti ba ka toujours na retard déjà asali crime moko ya mabe. Concernant bakana banganga nzambe basela nzambe ya solo soki baosela nzambe lokuta suka na mompe komela bon karabo mais basela nzambe pende ya solo poso basela nzambe solo nzambe kolinga teke milimo ya mabe ex kota ne kote le pasteur ngala na mambo mbasi wana. OK maman. Continue. Exact ni les yeux. Sikondingi bazuki ni major nako. Major nako wazapi. Ayaka wana na ulina bala kusufria motem na kobo sala ngai tatu na kuta ba ngai o pesa $500 na mbongo to na mwasi na luka na ndako ala sio mwasi azo saka yusha na kutumia na solo na lali libanda aya lobi to chi chali kama naye alo moko nzamba zo tama tema na bana ndi babiki singa bata unazo doskima mwana boy pa mbelim naka mwana agangi papa ku va te tuer tango sumana gangi papa mwana baloko za kimi pa una la police na kimi na police tena to baloko na bina komanda tala jipe zo kende ezana 4 éléments bazana kadi na komanda na majora na bazo kima pula na bango. Donc à quel cause que ça va na tango yo kimi na bien filmer na sima ta ka clear moi na bien filmer le kina sima na ngaite na ta toujours bunda liboso ani oyo eleva na tanga mbeli na sima comme nafsi c'est moi na 3 ans oyo zoki awa magana histoire na ala histoire ndio zo dekaye ko kutina shamba na deni mais bana bako monter papa na bango coûter bon ce que soki événement de cas qui l'absence na yo ce que bakangela ki wat na kimi na kina boga la police te bakangela ki wat na kila police ba minga ba fanzinga atuni ngani na blango kuna mtu yo kubatwa kufa da bien sura mutazo kufa na ebi mutazo motenga kweza elmi kwa elmi albaki na ngana kola kisa ko lingi mo lekina ngabala major te ngana kola kisa yo Hermine ndena grande sœur madame ngana Hermine mangwa lusanga Hermine abaki na kola kisa yo ngana zanani na mne oliko bomangai na libaba kanga makasi te na zotika monda tikita mo c'est vrai que ça pasteur pasteur église ni na abedi ndaki bosi na mena longwa na kosa armée de puissance vous avez une armée de victoire armée de victoire
Armée de Victor Longaki na Chino. Na longaki tango o mobule salmaka awa de to kazanaka na zonga ka suti. C'est à 2003. Na leka ko kamata suti na 5h du matin. Sika okoma na zasu na armée na keneki na ngai babenga nini potu noa na kina potu na ndeko na keneki kufanda deta na zone na kutika 5 personnes. Na zako sedi. Ça n'est pas passé comme on a au Baibele. Babenga ko Magwangasa. Pasteur Magwangasa. Magwangasa. Ouais. Prénom Jean-Pierre. Jean-Pierre Magwangasa. Bien, mon bien, mon bien. Molotoko mon 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 bien, mon bien, mon bien. Ah, muko maya tata muko mansoya, muko masiba, papa muko. Peuple congolais, bonjour, bonsoir. Tous à continuer quant à la émission, to analyse ou tout ça là concernant des conabiso Mangangasa ou azaki bishop na église ya bishop Coutinho Fernando. Bande konangai boyoki ndenge batu balobi bota la ndenge papa azako wanga nazako samba oyo azako bwakela ber epa ya major oyo bazalaki babiloko nyonso eza ba elema tolakisa na la police to na gouvernement na biso ba me ya kolandela yango tina suka concernant dossier oyo eza dossier ya ko négliger yango te batu oyo bakufi eza ba congolais batu oyo bakufi na bitumba te me mutu abomi bango. Il faut vérité et ibana effectivement pourquoi civil to pourquoi pasteur to pourquoi maser a comploté pour baboma bandeko oyo batiki biso. Batu bazo témoigner papa azako wangana mwana na e propre azako témoigner ndenge papa achubi mama mbeli to kondima nani. Bandeko na ngai tomeka ko observer makasi et to étudier mbe makasi concernant dossier oyo po epesa bato mosusu mayele. Toza na souci ya Congolais Congo ekende liboso. Et soki makambo ya kumonaka bakangi moto batiki ye na raison moko boye concernant tribu to bato mo basengi de grâce ba libéré bato mosusu bakufi déjà. Papa effectivement abomi po bambeli e utinanda kuna ye. Na kati ya lupango to na kati ya nani bato ba témoigner te que non to monaki police jeep ezaki wana oyo ya lobike jeep ezaki wana après zaba ko boma ya kimi jeep ekimi na major wana na batlema na to monyango te. Bato baza ko loba pe yango te. Peuple congolais ndeko oyo kote ya utina Pointe Noire apparemment basinga ki ba sacrifice oyo a sacrifié bana bato to confirmer te to affirmer te mais concernant côté Aouti na Pointe Noire na ndenga zongeli na ba événement asali yango esali biso to raisonner que sacrifice papa basenga ki pour azonga bato oyo bamesana mingi na ba moto bato oyo bamesana mingi kokwesa bato na minute oyo nzambe akomo zwa bana ye et commis trop tard pour bazwa so pouvoir wana dans le bosso. Les assistés temps autopsie point autopsie bino pour me réfléchir mais concernant ba dossier ebelé ba congolais monde na biso ils aba pasteur ba prophète baza ko amener biso na nzela ya lifelo eza na nzela ya lobi côté mama papa bota la ndenge prophète ya sali bishop ya sali bongo yo mondimi oyo kina koluka elonga nzambe yebela pesa motema pa nzambe ya solo pe nzambe ya kobikisa yo. Bande kona ngai bo aimer vidéo na biso bo partager message oyo na tina ya to décourager ba o musu bazala idée ya kosala toujours mabe na basi ta bango ba o baningi ba basi ta bango baningi ba sa mabe batika bo partager et bo aimer vidéo na bino. Merci beaucoup nzambe azala bino. En tant que président de tous les célibataires de Lubumbashi Nord, on en a marre avec la dot. Les filles, cet message vous concerne. Voici le prix de la dot de chaque fille en catégorie différente selon âge. De 18 ans à 23 ans, 1500 $. De 23 ans à 27 ans, 800 $. De 27 ans à 35 ans, 400 $. De 35 ans à 40 ans, là c'est gratuit. C'est gratuit, je le dis bien, c'est gratuit.
Vous abonnez. Et Radio TV. Kabina kata YouTube. Radio TV ne masolo. Kala mingi te bo sentir ma gag na ngoza na kati. Voilà. Ma pièce na kati. Voilà vrai. L'émission qui TikTok et en kati. Voilà. C'est-à-dire merci na bayanga yo ba soutenir papi makama fils na bango. Mationa, c'est-à-dire Nzuzi Tiona, moi c'est Pembe, Nzuzi Tiona, moi c'est ya Pembe, c'est-à-dire la petite Kenzo, moi si nakati ya basi za rayo et c'est-à-dire Judith Ekete kitoko makasi, la bosanité, c'est-à-dire Mireille. C'est-à-dire Mireille Mango MM. C'est-à-dire que tout makasi baïwanande va soutenir ngai. C'est-à-dire ba o tout bani ba kota ba soutenir ngai bayaka baza ba moko na baza esika mona baye ngai sala ngaja MM. C'est-à-dire bon s'abonner massivement Radio TV nde masolo. Toliani les soso.